Mbeka ebandi. Ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année! Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe, noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Le chef de l'État a remarqué lundi la terre le 20 janvier la Genève, capitale de la Suisse, pour la participer à la 55e édition de la Forum économique mondial où le ministère qui va chef d'État, homme politique, chef d'entreprise, et batuyande na ndenge ba détail de kozwana l'édition de l'édition de la Lebi na ba soso bosimba parti politique ACJB pendant 3 jours bazalaki na congrès na paroisse Saint-Clément na commune ya Ngali na Italie wapi président la sika ekoti na masolo ebi ndani. Ah oui, ezelama kipe mingi yango yo esalemi deuxième congrès à parti politique Alliance congolaise pour la justice et le développement ACJD na Mokuse et salemaki avec impact pays idéologique du 15 au 17 janvier 2025 na ville province Kinshasa précisément na commune Ngalema na centre Saint-Clément et yinaki na nenga kosakana te boni melanga po ba participer ba utaki bipai ya ndenge na ndenge na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo lokola Lualaba Kindu, Maniema, Kwango, Kwilu, pe awa na ville province ya Kinshasa. Bosimba ke mokolo liboso nde ezalaki ouverture ya congrès oyo esalamaki na ye moko. Mwana mboka Kennedy Katasi, l'homme des 3K, le redoutable, l'indéboulonnable. Bobakisela Vinicius Junior po apesaka ba dribble ya kizunguzungu mais na politique di. Boye batiaki ma commission moko en place pour na kokumbela masolo pe mutu moko oye kokamba parti na bango ACJD nyonso elekalaki kitoko avec impact pays idéologie. Bon, la deuxième journée, après ma tractation, on dit mais que fumée blanche monanaki pour 3 candidats de bazalaki kondongwana na poste ya président ya parti nde après kondongwana yango Jean Muzinga Mushinji nde aponamaki d'impact ya kosakana te lokola président ACJD oyo akokumbela yenda désormais madame Bijou Kabwita Katananga ye aponamaki lokola vice-présidente pe ye moko l'homme de 3K l'indéboulonnable Kennedy Katasi atikali secrétaire général bondi melangai ke luyelo ezalaki na nenga kosakana te boye commission oyo ezalaki chargé na organisation ya élection oyo basalaki remise ya insigne nyonso ya parti na nouveau président élu lokola drapeau statut na suka na tour na ye Jean Muzinga le nouveau président élu ya parti aremetaki ba étendard ya parti et pas secrétaire général mwana mboka Kennedy Katasi bakisele ndeboulonnable na Nzambe imta permetaki milulu oyo est tellement combattu. Mais on a pesi bandeko nyonso ya parti merci pour ba reconnaître encore ma valeur na biso na kati ya parti na misala tosali to sala effort pour que to bunda sala susu pour les cas to sala ki liboso pour que to komisa parti likolo makasi
Je remercie beaucoup les camarades et je promets d'œuvrer pour la bonne marche du parti. Et bon, troisième et dernier jour, il y a congrès. Et ça là qui mingi consacré. N'a pas résolution ou ezoma qui au cours, il y a congrès. Mais ça là qui occasion. Il y a quoi installer basketteur général à John Nyoso. Mais pour boucler la boucle. Procès verbal, il y a congrès. Et tanga makina souka. Quelques participants. Na basketteur généraux. Basolo la qui bouille. Na ndenge ba kopona ngai CGA et puis nous en charge à monnaie politique et puis électorale, c'est une tâche très difficile parce que je suis là dans l'organisation du parti. C'est mon ambition zali que je mon PP Yasika na kolika été en 2028 ACJD et vous en même à 20 ou 15 députés nationaux et 5 députés provinciaux. Après clôture, il y a congrès. En signe, il y a unité. Bakena qui ensemble, côte à côte, na six ya parti. Ou masolo et vandi boye kitoko na ACJD. Ba parti mallette. Bonga magapo. Boko PZT. O etikali. Binobo bakisa. Honorable Néron Mbungu apparemment la kitaki qui la venue de la paix dans le quartier Sola dans la commune. Il y a qu'il fait c'est pour notre assister, nous pour les collaborateurs, mais à faire qui papa. Et si le privé nous l'a dit là. Néron Mbungu Fumabanga Moyo abimaki weekend eleki akendaki mingi na avenue de la paix quartier Sola na commune ya Kisenso na ko visiter to pe ko assister moko ya ba collaborateur na ye ayebani mingi na kombo ya pamuke ye ba benga kai waze kwa kuna na commune ya Kisenso ezalaki pona ko assister pambate akufelaki papa moboti na ye na kombo ya Ndomatezo Iber ye akufaki depuis mikolo eleki bosimbake honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo azalaki ye mokote azalaki na ba staff na ye pe ba membre ya bureau politique na ye oyo bakendaki ko assister libota ya pamuke alias waze kwa famille na ye nyonso batondisamaki na esengo makasi komona présence ya honorable Néron Mbungu Fumabanga Moyo oyo tango nyonso azalaka penepene ya ba collaborateur na ye pe penepene ya bana nyonso ya commune ya Kisenso pe mo amba tango likambo eyaka. Bosimbake honorable Néron Mbungu assistaki vraiment famille oyo pe bango nyonso batondisamaki na esengo bosimbake nzoto ya papa Ndomatezo Iber ekundamaki mingi penza na Mbanza Ngungu na village babengi Kimiala kuna na province ya Congo Central epai wapi azali kopema po na libela na bobimi ya honorable Néron Mbungu population ba yaki ebele mingi penza penepene ya wenze ya lokolo moko pona koyamba honorable Néron Mbungu oyo bango nyonso ba considéraka na commune ya Kisenso lokola vrai leader pe molobel na bango na présence na ye boyoka population ndenge alobaki. Asuka kiwana te na bobimi na ye na avenue de la paix akendaki mingi na complexe scolaire Mama Pemba po na ko visiter misala chantier ezali kotambola pamba te complexe scolaire Mama Pemba bazali kotonga mobange na item oyo ekozala awa bana nyonso oyo basepelaka kosala médical mikolo ezali koya bokozana esengo pamba te complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Néron Mbungu ezali kotongela bino mobange na bijou. Face à la tracasserie ya ndenge na ndenge oyo baconducteur ya mituka pe bamoto baza victime. Commissaire général ya la police nationale congolaise Aloma Boni azalaki na causerie locale elongo na bapolisier boyoka mitinde pe toli apesi na bango olanda. Napesi longonya na bakongolais oyo bameseli kofilme kotindela biso elongi na yo ntango oza kosenga mbongo bimisa mbongo oza na poche wana bimisa yango tozomona mpe toyebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende kovanda kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela apesa yo apesi yo me lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo pe awa lokola ezali na intention ya république mobimba
nazali koyebisa na bakongole banso baye balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma polise soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais ntango yo oki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto wana ekomi tracasserie ezali contravention te ezali infraction violence et voie de fait ou bien destruction méchante et okende kosamba kuna zambi tolembi. Police nationale congolaise ya commune ya Bongo ipenza na susiet oyo ezwani na adere manifeste batiaki maboko na réseau ya bamama moko oyo bazotinda bafili mineur basala kilima Christian Kamubini Ritine Bini. Police nationale congolaise mingi penza ya commune ya Bumbu na société oyo ezwami na avenue manifeste basali eloko moko ya kosepela basali eloko moko ya malonga bati maboko na réseau ya mama oyo bozali komona bango bazwa momesano mabe ya kokosa lokola kobokola ba fille mineur oyo nyonso bavandaka na balabala bazali kopesa bango biloko pe kobokola bango tangu bakokoma na âge moko ya 14 ans 15 ans bazali koforcer bango pona kosala kindumba. Mama oyo bomoni babengi ye mama Karine ye azali champion ya makambo oyo atinda kabilenge oyo bakokisi nano age ya malonga te bayeba na kosala kindumba nde natina wana police nationale congolaise société ya avenue manifeste na commune ya Bumbu batiaki bango maboko boyo ka témoignage ya commandant oyo mama kabana batu na age ya 10 ans azobokola bango soki okomi na age ma bokoma osalele mbongo lokola paka juma bango pe na ngambu na bango bamekaki kopesa quelques explications pambate batalisi ke moko oyo bozali komona ye pe abokwama kaka epai ya mama oyo kasi azali kodenonse mosala ya mabe oyo mama oyo asalaki ye alongwa pa na ye depuis âge ya 16 ans ye pe na nzela wana akomi pe kotinda mwana oyo ye abotaki azana na 2 ans akende kosenga bambongo na longwa de aka na longwa mabona bango na 16 ko kontena kenda ko bonela ba bebe ngo paka tuma na 5. Population pe azanga kite kotalisa esengo na ye pona mosala oyo société asali na kotiaka bango maboko. Bizaleli ya boye ezali vraiment mabe justice ya mboka esengeli esala mosala yango pona ko décourager ba nyonso bazwi momesano mabe ya kotinda ba mineur basala kindumba. Avenir Rebo na commune ya Kasavubu penepene ya marché correct eza ya kobeba makasi soki mvula ebeti nzela ezali inabe bolanda awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza penepene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo penepene ya marché Koweït ezali ya kobeba makasi bino moko botala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azangaka ndenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzokande milieu oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté na coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzokande milieu oyo tango bato bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganiaka ebele awe za mai tokindaka makasi soki leta kozwa solution makambo te biso bateknisien ya mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde bokomona naki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo te nde namonango edindi boye mais c'est le journaliste aza nazolanda ngai population baluki ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakopenga yango bopermettre ngai charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour
to ya salubrité leki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti. Soué ya bana nyonso ya komini ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koet esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali. Population ebandi la révolution, l'avenir révolution la commune ya Selemba bakomisa caniveau principal na bango nde fulu pour na kobwaka bosoto après bakolela inondation. Reportage Ritine Peleni. Population avandi d'avenir révolution na commune ya Selembao bango bazali komilukela pasi pe mawa bakomisa caniveau principal oyo ememaka bamai mpona kobwaka na barivière bakomisi yango fulu badeshe basalite pe biloko ya ndenge na ndenge babwakaka yango kaka na caniveau principal nzoka nde ezali eloko moko ya malamu te bazali koluka baproblème soki bamvula ya makasi enoki bainondation ekokomela bango bongo na nsima bango moko bakolela nzoka nde ennemi ya peuple ezali kaka peuple ye moko. Tracé tondi ba secteur baya kochaka na butu bele ba tondi tracé mabe ko balungu na ba salite o tracé za la bien komine za la ba salite to yeba te mais to mona ka ba salite soki ba maezo yana ba fulu pe kuna na wengi yake bele awo tosengi na bana komini ya Selembao mingi penza oyo bavandi na avenir révolution esengeli kobatelama kobebisa esika ozali kovanda te na bosoto mingi penza kobwaka bosoto na caniveau te pamba te caniveau oyo esalemaki po na mai ya mvula eyeba na kolekaka kasi nyonso wana ezali kaka po na bolamu ya population tango bino bokomisi yango fulu bozali komilukela baproblème tango bainondation ekoyela bino bolela te bana ya avenir révolution na komini ya Selembao. Ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na komini ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ma information okokanisa kaka salakindeke nzoka nde salakindeke te bakongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na komini ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge baexpliquer biso tosalaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso tozosala eza Thomson ya sergent tobenga yango sergent ndenge eza bongo eza Thomson biso tozwaka yango topasoli yango totie yango mungwa tokomisa yango likayabu bongo tongo tozongo totango mungwa tozwaka yango babombi yango na bassin otie yango na baso bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka tosala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu tozwaka yango batie yango na bassin kobomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours kobomba yango ekoma likayabu sima nango tango okobimisa yango ekomi da likayabu tango okobimisa yango kotango na moi makasi te tango moi moko bwa ndengo na bokomona ngo ka yo moko ekoma kitoko okolia yango pe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyonso makasa pena tokeleka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki bati bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse 33 ans de service ya peuple congolais a souhaité baser le meilleur na bakouya na union sope bakongolais pour l'année 2025. Moule sika ebandi ah oui
leader na mapata ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Population evandi na quartier Timini Lipenzana avec Kimbaya na commune ya Bobo basé la makasi pour la miyibi ya ba compteur prépayé par Kalishi et le reportage. Ba komo yiba biso ba compteur ya ba crédit ya courant ou ba tela biso ba sema bete mais miyibi ba komiso bolali boye ba longoli ba compteur wana to ba teso ba sa nango nini nde to ebite. Population avandi na quartier Fimi mingi penza na avenue Kimbala na commune ya Bumbu bazali konyokwa makasi likambo etali miyibi na butu bango baponi kaka koyiba bango ba compteur prépayé soki miyibi bazali koleka ba compteur prépayé nyonso ezali na yango kokende na tina wana population azali lisusu na kimia te bazali komituna eske basala nini balala lisusu pongi te to pe basala nini pona makambo oyo nyonso ezali kokomela bango. Donc to comprendre te batu ba sa biso musala koyiba biso bakuba bakaba ba compteur do to yeba te zana ni o ba sa musala mo kitoko te l'état bongisi libiso poto sepato za na éclairage mais ba liga to za na molili na butu bona bolala ki ba yeba lo ba compteur bazo yiba tozo yeba te so pona ni papa sala biso bakama lambo kasi biso moko batu tozo sala mabe toko lo ba suivi ezate na SNEL suivi ezate donc lumière publique ezate yango na ozomona ba misusu bakoya tina bandako ba misusu tu baza kozwa ba allonge pona nini bazangi ba courant tango baye ko installer ba courant ba misusu batieli bango te alors fallait siko batu nyonso bazwa pe lumière publique yala eza ko éclairer partout au mona vol koko diminuer Baïba ba place benaki mbala kwanti kwa o soke oke veut faire ma pango do bazo yiba ba compter fort ya osala ku bajete to banzi ke bande ko nyonso bazana mo mesano mabe ya koyiba ba compteur prépayé esengeli kotika pamba te moyibi ezali musala moko ya mabe soki population azio na maboko ekoki kusukela o mabe. Pour la plate de la sapate de la qualité à la RDC Téléville, il y a toute sa solution exacte à la présidence de la SAP et la SAP d'État, Papa Greffe, le petit boulevard, et Bertina, et Bertina, et Bacalis. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'État mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'État Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'État Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango
Papa Griff Mawa, Papa Griff Mawa, vraiment mon salaire qui tombe au bout. Alors ça, on les gamondele. Et puis les autres, mais les autres diraient, mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yété? Naébité, bande onanga. Botu na peut-être bango, naé baraté, na salanine, na zanga pe politicien té, artiste et kaka. Mais les autres salamarato. Donc les arabes pour nous informer le sous maman Nabiso Judith, Yozali maman, excellence, premier ministre, voilà, on a pouvoir, on a pas par exemple son excellence, monsieur le président de la République Fatih Béton, il n'y a pas ya Koutanga déjà dans pas par griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutien? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous devons combattre les expatriés, nous devons combattre les Turcs. Pour que les Congolais là bien à faux prix et puis durable. Vous avez une manifestation, vous avez une fête Moko Songolo, au Libala, Yaka. En tout cas, jour en jour, on lit à tout na fête. Et le Moko durable, ils ont la chaussure, ils ont la sandale, ils ont la ceinture, ils ont la sac, ils ont la cordonnerie, la maroquinerie. Attache sur les bolits, le la ilk. Oui, na diminuant le mort, na diminuant le mort. Attends le mort, na comme ça le la ilk, na comme ça. Mais pour la unité, na prendre jeunesse montante, bah se prendre en charge, na transmettre bango la coordonnerie. Boninga na kufana ki na domaine nanga. Adresse Ezali Semoko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, Basapatu ya Kitoko Ezali Kosalema, Banamboka, Bopé sa confiance et Payande Konabino sa père d'état Papa Griff, Pona Kosomba Biloko Oyoye Azali Koteka, Yangonde et Kotombola, Mboka Nabiso, Pambate, Batu ya Mayele, Pe Batu ya créativité Bazali. Merci la continue possibilité de la caméra dans le fait de la surtout de cette édition de merci la Christine qui m'a dit nous avons enseigné la caméra pour un montage concours national il y a Nadine Assena supervisé par Tim Matlini on a bien écouté les collègues Koya au revoir Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye Moule Sika Ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso la pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.